totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Et sous l'andamant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Yeah. Ndikuna gana za kuyebiso. Ndikuna gana. J'ai donné. Ouais. On peut aller. servante nous ensemble au temps de la combat puisqu'on soit au temps de la Seigneur nous avons des choses à médecin par excellence il y a dit que ça n'est pas une chose c'était aussi la femme il y a un tournoi de médecin en classe les temps 4 autres ça nous ça en fait que Dieu a certaines combat on sait quand la servante nous est payée les hommes ils ont aussi fait un combat lumière et des ambitions environnement sur laquelle ils se sont connectés dans comme espace qui est dans l'hôpital il y a des armes médecins dans la matériel qui signent sur nous les ça dans le nom de son de Jésus-Christ dans sa fête. Ouais, j'arrive. On parle. wana hôpital na matete wapesika mamepe la zalaki
et bomoni na lisungia mama Olive Lembe be ko zoyer pour ba kende na hôpital ya munene wa pesika kokota radio bastala ba scanner pour na makamunyo so artiste bazé beli awa tous un artiste na absolument quoi là et to zoyer tango maman nga imbote mbote papa rabi exception na nonde bazu maman et la ba kende ni na hôpital ya munene obini na lobby vraiment maman Olive nzamba pambola ya makasi parce qu'elle a toujours pembe na tsazo tika bisote to ebini to kolobate mais nzamba zong c'est maman Olive ya belé vraiment ya belé pe motemo azanango efunga maliso ekoma munene makasi 7e bagarre par exemple 17e et pour ça quelques artistes balouba par rapport à geste oyo. Là, vous voyez, ma mère elle n'arrive pas à marcher. Elle a très mal à sa jambe droite et au des mains. Ma mère a très mal. Ambulance, il y a voyez pour qu'il y ait un hôpital à mener pour un examen médical. Et ça fait très mal. C'est des prix, comment marcher. Il y a 7e bagarre qui est là et puis ma mère vous voyez, sa jambe droite, c'est infecté. On a obligé de bien comme Mambassou. Et Nzamba Sunga Mamé Pela, initiative à maman, Olive Lembe, Baïgozoye, pour qu'il y ait des soins appropriés. Après, avoir continué la vie de loin en Afrique du Sud pour nos soins, il y a poison au Azak Nango, si quoi ils ont Mamé Pela. En tout cas, na kumisi nzambe ya pesa mama Olive motema ya munene boye na motema penda ya bo mama ya solo nzambe ya pambola ye komona ndeko na ngai mama epela na situation azanango tango komi na mato ya mama tika bana eti donc ayoki pasi ya moboti atindi ambulance pe ba ekozwa mama epela awa na hôpital Place Azali bakene na hôpital mususu o eleki oyo donc na pambol nango nzambe makasi. Merci. Merci beaucoup. Là, je pense que vous m'avez dit que l'image est un élodie, tout ça qui est une ambulance awa, tout le monde awa, tout qui est ma tête, si comme ma pela, azaki na hôpital, kasi et singlet tout le monde est kunamba una ambulance, tout est na awa pour avoir soin approprié. Ma pela zam pandi awa et mbote ma pela. Mbote. Si quoi boni lokolo.
sikoyo lokoloka ndenge ezosala no mpasi boye nayebi ke ça va ekozala déjà ozokanga ndenge nini kaka ndenge mbaso esalaka moto na motema lokolo mpasi to ndenge nini nazoyoka yango ndeka ebandaki liboso na motema moto 2 semaines na motema moto ntango esili nde manifestation oyo ekosalema me motema ere moko kaka nde ezosala soki motema mpo nazolia pete tellement bakisi ere moko motema esanga moto me ndenge mpena mbato esalaka sho wana ndenge nayoka bambaso ya liboso tozala nayo oyo eza mpena bongo te mpo bapriere tozalaki déjà pas prophète konde na liloba kuna na hôpital na mama safara bazali mpe koyede biso na bango bakisi yango nomoni ke eza mwa kokita par rapport a nde ezalaki moni na misape ezoningana ezali kutu misape eningana te ezali mpena bloqué pas moyen mais maintenant sikoyo moi ça va mpena na otambola te ya koboa te mais très bien. Exceptionnel nous par rapport à l'initiative maman Olive Lemba Zui a sa prise en charge nayo et salut ndenge nini pour lobani. Nakoloba merci na maman na initiative oyo soki mama zali soki mwana za kovimba seke mama za pembeni naye merci na maman na initiative oyo asali ponanga po soka salaki te peut-être ndenge bazokoyebisanga soki nakendaki hôpital te rapide peut-être engai koma ka mosusu seke soki mpe nafandaki kaka nazelaka ti batemps mosusu engai koma mpe ka mosusu mpo awa déjà toso toleki na 1 semaine ya pasi mais intervention ya mama vraiment merci nzambe apambola ye abakisela ya mingi acontinue na baevre na ye mpo motema malamu babotama nango moto motema malamu abotamaka nango soki obotami nango ta to force na nature ozwa te donc nakoloba ya mama merci vraiment mingi nzambe apambola ye ndenge azalaka na biso atira biso te na ka oyo lisusu mama intervenir en tout cas mpo na ngai naza vraiment na merci mingi epa nzambe apesa mama bamikolo ebele lisusu na vie. Merci beaucoup. Voilà, comme je vous avais dit, Toyaki Awa et Longo, maman Olive Lemba Zui, sali prise en charge pour na maman Epela Oyo, Aza malade, biso bien encore communément basu et après la consultation va médecin to peut examen approprié par rapport au colonde komiana to kopé sabino suite boye ba évolution ezokende ndenge nini. Maman Epela za na pasi azobela lokolo vimbi et na moni ezo saigner pasi mingi nzamba sunga. Inshallah nzambe Oyo Aza Jova Rafa apesa lobiko. Merci et pas maman Olive Lembe pour na geste oyo pour na prise en charge oyo. Merci na mtema mneno zana yango. Merci na bandeko nyonso basungi mama Epela oyo nyonso bazobondela pour na mama Epela. Merci et pas na binom nyonso. Merci pas koko de mazasi mabilili. Merci na bandeko nyonso ya fondation OLK. Merci et pas na binom nyonso artistes et comédiens. Tozomeka kozwa quelques artistes bazali banda moyen bakota awizate hôpital eza normalement garde malade azala ate. Ni ebite soki mama Epela koza atana moko menzambe azosonga tokoba reportage na biso. Nous avons 7e bagarre awa binom tuzo zakana mama Epela et à lobby mo évolution za mkemke et au lobby ni d'abord pour la initiative maman Olive Zui ya ko ça prise en charge ko charge ya soin ya mama Epela. En tout cas merci pour la parole Rabbi. Na uzanga maloba pe ezoya mezo kima mezoya. Na usinga no merci na maman sans flatterie. Maman moko bien, maman moko malamu na yeba ke maman kotika mwana na Epela te. Omoni na eta wazalaki nango nanu. Premier soin prophète Konde Paul Dominique na maman Safala. Lokola za mwana liloba, maman zwaki na premier soin.
tosali annonce tobike non tosenga pa mama en tant que mama na biso atalaka ya epela toyoki ke ya solo mama yoki souci ya mwana na ye esali biso bien na esengo na plaisir que mama alobi ok d'accord balongola epela baya na ye na hôpital mpona balandela ye soigne malamu batraite malamu basoin moko approprié voilà mo ouais basoin approprié yango wana mo wana oyo rabi alobi vraiment esalinga vraiment esengo makasi oyo mibale baza bapetite sœur na ye nga tant que ami collègue tozalaki comme bagarde malade so lokola abalobi ke non moko tolobi ke tonosala batour oyo lelo aye oyo kuna lobi aye mpona tomeka mpe mpe kopema moke. En tout cas mama ozangisinga maloba mais nasengoka merci kotika boye te mama azalaka nde boye mama azalaka nde boye mama azwi vie de la charge mpo tokomaki koloba bilobaloba te bazwaka kaka ntango tokufaka mais tocomprendre ke mama aza bongo te mama azali ke ntango apase ye ntango bisengo ezali boye nde be mama na biso nzambe azongisa ebele apambola bino abakisa bisika oyo ezangi lisusu mama so abakisa mpona yebike mbongo ezali kobakisa eza kaka ta mosusu ke vie santé nyonso oyo ta mosusu ezangaki. En tout cas merci beaucoup maman, ça me va vraiment droit au cœur. Vraiment merci beaucoup maman. C'est 7e tokozwa petite sœur mama epela moko aloba mbote yaya obinini mpona geste oyo basali mpona soin ya mama epela. Merci mbote na geste na sepeli makasi na sepeli makasi en tout cas nazosenga vraiment merci vraiment na mama Olive Lembe azolakisa toujours bolingo na ye eza kaka te ke tempo batiki pouvoir mais azo continuer kolakisa amour na ye ke non aza pena na amour ya kati ya libanda te na ya kati. En tout cas vraiment merci ebele na mama Olive o azozangisanga na maloba vraiment merci. Comprenez, elle est très émotionnée et merci beaucoup à Maman Olive Lembe pour cette initiative. Merci vraiment à OLK, vraiment initiative à Bouiza Malam Mingi. Et Toutagi Awa, Toji ambulance, Toki na matete. Je pense que bon Tozongi Awa, Maman Epela Siko na Minchone na bazo médecin va consulter, et puis à côté scanner pour traiter calmement à l'aise. Bande ko nyonso bokai passe na motema bozeye kolela na kosenga bolela te na kosenga bobondela pona ka ya mama epela nzambe akosala mama epela ozamala mingi bomoni wana uti koloba azama kasi lokolo pe changement ezoya malembe. Merci pa na bino nyonso balandi ya émission na biso. Merci na artiste nyonso parce que ba ça soutient na bango et pas moko ya muninga na bango mama epela. Merci mingi et pas ya mama Olive Lembe pona geste o nzambe aza na yo. Ah ouais, Kakebeti et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asia, Avenue Publique et sur l'andamant Afrique, Amérique, Europe, Asia, Avenue Publique Tekuna gana za kuye